je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe Kakandenge, Galamioto Solaka, l'émission nous voulons savoir, monsieur Rataka. Jamais, jamais, Nabanda Konabino, jamais Rata Ponani. Pobino de Motinengana Solamagambia, Bakache, aïe, Nalova Kiboye, Outiko Kunda, le vieux père, vous comprendre. Objet de bien comme le guide suprême, Molexinzela, champion Edingwe Mapima. Tout ce que vous voulez, c'est que nakozana bakatia msu ya pambala 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 te soki non assist na bato ba sentir te umoni ke nasaki combat nasalaki émission ba sentir ya technique na fétiche ya dikinta sa nesko na batante na yena batante na keno na chango na yeko bana na tante ya chango isika ya champion lipasa mais na ko ya mana champion lipasa te soki na pesi mbote vraiment na gouverneur de la ville de Dallas Basile Pidi Muke mbote na yo côté Ozali gouverneur de la ville de Dallas, Basile Pidi Muki. Pe na sisi koloba viala nga poster bakine mwana Dallas tongo ndenge mwana lobi mama wivine bakine mère de Dallas. Kasi na koba mabanga mususu na sima na bande mission bote champion lipasse. Oui, mbote maboko ya Nzambe champion local. Ah, champion lipasse bike na monaki mikolo société yo sa mission bozaki na mawa mais na moni forme bandozo ngasi. Eh forme pena na miso en forme vraiment matang de sili malgré tout soucis à na motema mais matang de sili na miso yo faut quand même tozonga la activité. Ouais, tozonga la activité, champion lipasse to bana moké to monaki bino ebele na parler du peuple ebele bozo lela botabo mano chaque mutaki na style na ye na fait du peuple chaque esprit na ye na style na ye to monaki yo pe kuna esengo na yo nde bomonaki président de la république a honoré kibino bakatier. Oui, merci à toi vraiment na Fouchi Béton. On a vraiment zaki ko valoriser catch parce que na niveau ya icône ko le dingwe moto na ngenge on me repose un peu niveau na ezaka ya mwana. On y des faits que tozaka pe na ba famille tozaka pe na bato mosusu mais toyeba ba niveau tozaka te ou bien bato mosusu bayeba ba niveau tozaka te mais na ba makambo nde lakisaka te wana c'était mutu c'était oui bien ngape na ndoka sende kati za ndoka ko sport mo ba désordonné mais na moni président ministre ba député ba est vraiment ba honorer donc ne on comprend que kati za kanongo ba olinga ka sakana te. Oui yangwana vraiment champion local voilà bena yangwana vraiment ezaka na musala nyonso ba amateur bazanga te ba amateur bazanga te to tse bakisa so na ba catégorie yango toza na ba 3 catégories ye moko des faits en olo bango abi na défaut na assistant veut dire oloba na on a l'époque ministre Denis Kambaya abi il faut c'est la biso fédération ba professionnelle. Ouais. Oui mais loko c'est très important parce que toujours mona bino bakatier okuta bakatier mususu mawa plein hôtel katier côté azos makambo sala na kiye et la certificat katier habiter ka sportif na habiter eloko wana vraiment au moins tant mutalo akufi alobaki yango basala ngonga bana beta c'était babongisa kati bato bazaba babikachiri kachiri bata bana mupandi tozo bakatier ba auto to bien katier ozo mona katier yeti ba champion lipasa yeti oziba magelo oziba ina ngana tanga kombana yeti na moyo kata kachiri yeti champion local na bombi kombona mais bango nde basala kati champion lipasa en tout cas momo ko pona président de la République gouvernement biso na bolamu o basali pona kati. Non, bah remercier vraiment son excellence Fouchi Béton, na ministre na biso. En tout cas, bah grand remercie vraiment parce que kolela mutu nde lakisaka ke bato ba reconnaître valeur ya mutu na valeur ya musala na ye. Donc ba moto trop vraiment. Merci vraiment ba grand remerciement vraiment parce que nga zaki tina cimetière oui na tina cimetière donc peut-être on me cercueil kokota boulot mon a vraiment valeur ezalaki ba grand remerciement esika champion lipasa apesi bongo nani apesi président de la République Fouchi Béton mwana ya Congo ya solo Alexis ke azava mande mwana ya Congo fanatique ya catch bi fanatique président Edingwe donc
ayaki a honoré Dingwe tina suka pe bakatier babaki na pesa message oko bake ministère ya sport bobosana te ke ekei Edingwe basusu mpe baza na nsima botika bango te ndenge bobandi yango eske Dingwe ekende libela esala bien makasi mpe botia miso mopanzi wana ekende kitoko makasi wana message bapesaki esika ya kombo nini ministre Didier Bidimbu de naokanga na kombo motiki bilembo donc abandi da kotika bilembo akoti mama bandi bilembo ezolandama donc yao yango son excellence Didier Bidimbu champion lipasa tobeta lisolo moke ekoti sikoyo na makambo yango parce que esili bia bakunditi so toloba nani tutu sida aza awa postolo aza awa Jibrik champion de Katanga aza awa bakatie nani auta ngolo nani Beberico aza awa ozia braza nani Sirène Kabo Asens aza awa bakatie wana nyonso baye pe Kinshasa bakundi pe basisi bangi bakende botika bakende ka boye baza makado ya Kinshasa te non kotika bango c'est tout dire namoni kaka makambo yango esengaka maboko ya Nzambe fo bato bazala bato neti ba empereur Eric Tola bato wana esengaka bazalaka même ba président JRM président JRM garçon donc bamakambo yango ezosenga vraiment bapère double père double na Belgique mondoi bamboto ato donc ezosenga bato mpena batiaka mwa bamoyen batia bamoyen parce que neti nga bato vraiment nalinga kobunda na bango wana neti nani olinga parce que moni bazeti ozeti Beberico osimbele kote nini taka Beberico champion d'Angola non mais nga na Angola wana nakenda na pata nga na Angola nakenda na non tobunda na ye pete tobunda na ye te mais ayebi vraiment que qui est lipasa tamsi pas alayela konzala yo ebite kozala layela nga nzala makoya mais waza maître beta ba champions Beberico oui mutabeti tous les Angolais azwi ceinture mais non bien est-ce que ebi kele maboko ya Nzambe nga avant nazala na ba ceinture oyo ya tiango nga nazala déjà ba gouverneur déjà nayebi gouverneur ya double province donc eza kutu makambo ya olobelebele te donc nga makambo ya ba ceinture namona yango te mpona betaka ba champion na ba ceinture na bango Beberico te quand même te nde naza boye bato baza kokosa babitumba ifo tobunda oui neti nga nana misala bitumba osakana te esali kala tobunda te oyebi ke nalotaka lola fort oui postolo oui lola basakanaka na lola te mutu mosusu me postolo te tala bambujimai wana babiso tokendango te me nakenda ngola naningisa ngola naningisa ngola bongo sikoyo bambujimai oyebi nabeteli solo moko natali bacommentaire na YouTube na ngai soki moto amoni elongi ya lola oyo kaka eza bana teme moko baloba na chiluba soki kadijai soki kadinjai soki de lola de postolo champion de mbujimai so moto bato nyonso bazo adore lokola demi-die nyonso bolotaka ye non mais nabunda mpe na bademi-die nga nabundi na bakartier ebele na wi nabundi na bakartier ebele bakomba na nga na balola wana bakomba na nga na bapalmas eza bamama na bakomba baza na Kinshasa oui moto olinga nde yango wana omoni na bakongo fo toyebanaka vraiment esalanga plaisir super ngulu makima tutu sida esalanga plaisir sikoyo bacutu sida wana so nga nakutani na tutu sida super ngulu akimi tutu sida esala plaisir oui mais elakisaki ke tutu sida aza danger sikoyo zwaka super ngulu makimi bongo yo sikoyo batali bongo na mikolo bato baokima nini baokima nde flèche na mikolo bato baokima flèche na raisonné super ngulu mapua wana yo kototo moto boye nakutani na bete loko moyibe bampuli ngai mais oui so nakutani na batutu sida eza danger bate mpe na lipasa contre jibiki
olongwe lisusu qu'est-ce qu'il y a grand maître Jibiki grand maître te olongwe nabi nga bunda na lokamba mama na komba na kati ya stade namona yango nakomba ngona kotala bina po omona yango donc nga nde na boye ka nde makambo toloba ya defendingwe Jibiki te Jibiki aza quartier abunda ta Jibiki a gagné ba super bonga siko pona gagné Jibiki ezani oya bundi combien de combats ne dingwe bato matini edingwe moto na ngenge bakida matini mais bato ba gagné dingwe bazala ti bato ba gagné dingwe bazala mais yo gagné te te nga na bunda na edingwe te siko Jibiki le kwa Jibiki abunda na edingwe na bunda na Jibiki pesa na message est-ce que ba message tout au ba nga catch congolais pourquoi ba message nyonso tout bolinga catch congolais po pendeza ya bino champion lipasa maître abeta ba champion nazala déjà na ba ceinture ya ba makasi koleka ba ceinture ya champ naza pena na posa bato yango tolobaka lokwa tozwa batan ya okende te bambujimai baya na kisa bamiyeli bango tobunda na bango komitika nabunda na Jibiki nabundi na Postolo nabundi na Chuma Wakumai Chuchu azoganga Chuma Wakumai azoganga beta malema Chuchu abeta malema Chuchu abeta super siko na ngai siko bango babula ne yonde malema babule na bilongi tia champion lipasa babuleke lipasa malema te Chuchu lipasa mutate masate kabu lipasa na sisa makambo wana tu eza na makambo ba grave te eza kaka ke ba mécène babima bato balinga catch ba mourir ya catch congolais surtout style congolais Eric Tola to sala pena fierté ya catch congolais o bedingwe basalaki yango to sala Eric Tola ba mamango oyo des mignons garçons. Sergent Giré. Sergent Giré. Bakomba tsaka. Ba mama na bakomba ya ngoyo, ba mama na bakomba ya ngoyo. Kamba kokenda po bomoluka bango. Tufuta bosi batike baya. Ba mi beta mele bongo bakende. Est-ce ba beta? Bana ka munoko ndelo bisanga. Ya est-ce ba beta ma? Kuna poste la sakana kate. Bino ko beba bloka chuchu. Chuchu. Donc atuvena na osenga bango wana biso na biso awa na bundi mwa trop na bunda na bato wana bomona pe capacité ya lipasa maboko ya nzambe nga lingana nango loba trop te nayebi ke yo lobaka mingi te ndenge olobika na kimia boye message ici ekoti na baaction naolinga vraiment baaction bamosusu bakanda ya champion de febi moesula na banzoto na bango mingi nayebi ke komba moko awa gouverneur de la ville Mazo avec sa combat je crois avec dans 2 semaines napesa bambota to gouverneur de la ville Mazo utabeta super angulu tikana abeta super angulu bon ebi nasepeli na Mazo parce que asali fierté ya changu nano po biso toabana changu tolinganga neti nga nalingaka to nabetaka na nga bango wana bamazo bamagelo mais basala bien fort oyebi eloko wana esala bien fort esalinga bien vraiment mbala liboso ceinture ya de Kinshasa eya na changu mazo aye nango esalinga plaisir fort te yo moko abeti mazo abeta super déjà abeti au deuxième fois deuxième fois beta super eza combat facile eza na oteka combat moko ote ata na te ceinture so eleki 6 minutes eleki ka 6 minutes so epuis alibiti atanga ye komba wana atanga ye mabe mais ntango deya moto alobi soki eleki 6 minutes azwi ceinture so eleki 6 minutes yango mazo atikaki ne deja batia etombe si eleki deya 6 minutes wana na raison donc gouverneur de la ville napesi yo bambota trop il faut tobetaka nde bato akuna tobetaka bato akuna toye kote oyo nga na obeta ye tika nalinga bongo oyebi ke makambo bino boyoka yalingaki yaki osimba ne kuna te mpo so asimbi kuna bolobo akataki mai bino bokatisa mai bobeta nga deja ya komba facile mais so aleka epa mazo mpo na nga linga aleka te ozwa kaka lipasa siko l'équipe à Mazo. Mazo napesi yo bambote gouverneur de la ville
napesi yo bambote ya trop bafélicitation baeffort nde yango wana obi ngai na confirme ke angalika te pano oyebi ke ngai na mazo mpe na tobunda te obi mpona yebi angalika te pano po moto akotaka mazo obetaki lokwa boyiba bampuli aleka te alinga aleka te aka aleka te obeti kocha mazo lokwa boyiba bampuli kotokoto sikoyo ebosikoye moko mazo pesa nanu champion magelo ombo napesi ndeni ye aza champion te pesa maître magelo nasepeli visentire na club na bino ya de Kinshasa esali plaisir fort oyozela batango na ligne te ya baoleka te so batie na ligne baoleka te sergent che kuta babaki lipasa na bakomba nyonso na koki kotita mbongo te mais wana so batie na otelo mbongo mais champion lipasa esengaka défi me badefi yango na oloba te ngai badefi yango na oloba ya tiktak mbaa moko bino moko bosoyoka champion lipasa babi asengi komba na komwena mazo ya ceinture komba ya ceinture nayebi te wana part na ye alobi sikoyo biso bato tolingaka mpe tomona totiamo bakombe esala bien babo comprendre kati eza wana boyebaka ya kala wana te bayeka bakangi mandalala bobundi te kati ekoma na banorme le ntango azoloba boye ekoma soki obundi komba na mabele basuspendre bino soki obundi komba ya balabala basuspendre bino ntango ya lobi asengi likili ya lobi na apres bino sikoyo obotiaka mo balaba botiaka nesalaka nini ezano balaba mo baolia te baoluwe place oyo kombe kobundama bakofuta mikanda ya leta bakozwa basoda mpona sécurité bakofutela bakatier oyo bakoya batransport ezala nango laa te peut-être bokanisaka ndie ya koya kobongela yango azalaka deya patron na kwe na ye asalaka bacope na ye na ndenge nde donc balaa wana ezalaka mpona ede bino botala komba message moko nani bon message vraiment ya makasi eza nasepeli vraiment na miniti oyo kati eza komata na ntango ceinture aki de Kinshasa eza na ntango napesi susu gouverneur de la ville mazo et puis champion migolba bambote ya to kati eza mpena na ntango kati eza na mwamba na miniti de ceinture nde yango ezolakisa epuis banda baceinture ye mopanzi opena balali me bakoka su te bakoka su te mpo bamakambo eza vraiment bakoka su te bana bata wana te moi motubosangisa bakisi te nga vraiment nazali kaka le meilleur gagne nga azali kaka le meilleur gagne mais ntango eza fiefi na nga eza mboka na nga donc ata nalali wapi sukasuka na pansa na ntango vraiment question moko elinga na motu siko na tuna lelo ozokanela mazo mpona obeta ye ozwaka senti ezalaka na ntango me eya nde mopanzi na yo lelo mazo komba contre étranger moto ya funa ya lukunga to bato bazowuta balibanda bakasaye banani komba contre bango ozala pour mazo to ozala pour bato wana bon soki na bato ya kisasa nakozala pour mazo parce que kisasa nga azalaka nao na ntango pour ye te ke na travaille komba mais na encouragement na encourage ye na encouragement na encourage ye mais soki mpona bato ya libanda en tout cas na olinganga mona beta bango na olinganga mona beta bango po nazala na kanda mo zabolo abeta mazo siko nga azalaka na bakanda wana oyo nani mosusu abetaka magelor nani nazalaka koma mibale bango mibale bapolaka donc Denis le visionnaire bakoma wana super apolaka soki limero nini neti kapepula wana nga nakokanga ngo kapepula wana ekozwa flèche epeli moto limero wana elandaka bato wana nani akota mbongo mpo nani akota mbongo ngai natala bakomba badanger kongo bagrand quartier tozali neti nga vraiment souci eza osimbaka na bato wana esala bien na jibrit neti tutu sidana alandaki aolinga makambo ya ye na jibrit na malema te so ete balongola malema batanga na beta ye kapepula wana nakanga yango vraiment nakangi kapepula wana flèche asote nango ntango okoya boye tolekangani
ngana mete abeta ba mete ngama munasala na Congo eza lokwa makambo de bingwe basala donc eza rare ngana rappeler bango okomisa mutu na rappeler bino ka na rappeler bino na komisa mwana popi mutu na rappeler bango lisusu donc biso otondisa nzunga mama famille na mbongo yo mo peut-être bisu kombana te mais ngana rappeler bango tala sana munene boye tonda mbongo komo sopa voilà mbongo komo sopa na bayanke balokoti mbongo balembi donc mingi ya oloba maboko ya Nzambe osengaka kati fo bato batia biso maboko makambo yango ekende vraiment fo bato batia biso maboko bato bomesana pena osunga biso bakomba bato yango bazawa kutu éliminer mbongo organisation babiye longwe hotel longwe bango mpe babi baza prêt bapo yango ebongo elanda te na seki émission moko to baye babi toye na biloko na biso toye kosila tolakisa bango bamona venaki akiye lipasa alingaka biloko ya bongo onga abimaka na bagrand événement ngana makambo bamike mike tiomona bete ya bamagelor wana ezalaka batembe ezaka batembe ya olobaloba magelo na betaki flèche wana azali na ide te obi natala ekombana te nodi magelo yango apreparaki te bon toza kuna te ça fait lipasa tokomi na suka émission biso message mokaso non message ya suka eza vraiment toza na mposa bakonzi ya fekoka nde ndenge vraiment bazolinga bakumbela kati ezalaka bongo vraiment parce kati ezosenga bamoyen kati ezosenga baartere kati eza na baartere trop ezosenga biso fo kati etombwama fo kati po etombwama osenga babudget na kisasa tozalaka na sponsor te nasepelaka na Lubumbashi mpo basponsor baza balogo basponsor donc napasaka l'un des jours vraiment na mboka wana nasala kombo naleka mpena nasala kombo mais bango baobeta bato nyonso yo mpe beta bango kasi eloko nga na olinga nde te ta bakesi kuna basambusi super mais basambusa super de kuna basambusa super nde mais super basambwana na chaque voilà bajibiki wana komona monaka te ishete elambami ishete wana ekozwa flèche elambami epasola magi mpe naza na mopanzi na makambo echange balubumbashi wana yango shakiri alobaki wabi soki aobunda no alingaka lipasa na aza mosika okinde obi de la magi mopanzi donc bamakambo ezosenga mpena babudget bagrand combat otoa bato fo tokutanaka batembe bango esilaka ntango batembe bango esila nde esala bien bamingi oloba ezaka vraiment bamesene bino bato bolingaka bakomba makambo yango eza soki bosali yango ozala bien ole botelaka biso na bagroupe lipasa na chuchu sida babunda kaka bozoprograme bakomba na bagroupe inutile tota tobunda nde tobunda mikolo ngai mpe ndenge nakoma osala émission moko komona yango bato ouvert soki ole boprograma na bagroupe boprograme komba botie mbongo moko babindi komba en direct na tv ebanda kala te boteli bango mbongo kaka wana na plateau babimi banda ringe ozalaka wana alibitre na wango alibitre chaque émission eza mama na idea eza mama na idea lari telemi wana oyebengi alo nga na wata autant otindi bru tomoni mbongo ekoti komba en direct na plateau wana eza bamama na baide eloko esalaka makambo tombama eza kaka babudget eza kaka babudget puis napesi bakonzi vraiment ya attente tiango bambota tro président Suzuki Beto président Yang 6 cordon edikingi DT Sina DT Bingis donc bambota tro na bino vraiment napesi baclub nyonso ya tiango bambota bato na potano mpe ya bambote pesi bango te te tosukisa na bango nyonso baza bato na nga donc bango nyonso baza bato na
nga. ni voilà bata Nde Eric Tolo potele aza mutu na nga. voilà bata Nde potele Père mama Double aza mutu na ngai. Donc mingi eza kaka ke soki toyebi kaka totia bato ya poto, bato ya Kisasa mpe totika bango baonyonga bato ya Angola mpe baza, bato ya baonyonga Afrique baza. Donc bambote ya tro na bato nyonso, bambote ya tro na bato nyonso oyo bolingaka lipasa. oui je m'appelle Maboko ya Nzambe bomoni nde na kati ya émission na kati ya mokuse mpona lingi na nga ba problème te bolimbisa mwa kosukosu esanga mingi mikolo oyo omona yango bitumba me babitumba yango bato yango bayiti bamesene bobima boya botika kako tokopesa ngai na kotia otan oyo tokobimisa bitumba ndenge esengeli mwa balare ekotaka mwa banini bango mpe babimisa makasi na bango babunda mwa kisi mpe emonana nakomi na suka ya nakokateke mbote mona shite na émission na ngai na koshite boye te soki napesi mpe nanga Prosper Bakine bambote oyo tozali te Prosper Bakine président Abdon etina moto ya bato président Abdon etina ato bambote na oko tozali mwa président Abdon mpe na bosi te ko babongo vraiment mingi nalobi ke gouverneur de Dallas nde nani nde nanga Basile Pidimuke gouverneur de Dallas oyo yango oyo kote ozali mpe na bosi te bongo vraiment koloba mingi ya koloba eza te na bwaki mama Wivine maire de Dallas kote oza yango oyo vraiment mpe Vieux Kitola ndenge moko nalobi kombo nani Shada Kilombe oyo yango oyo de kone mwana kinkola tongo noko na bango tu losako kasi Magi Shongo losako kote ozali famille ya Mabumba pe famille Onyangunga mobimba kasi nalobi boye de la mine kamba ciao.